Salut tout le monde, moi c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH under Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako la nanga sikoyo o azo vive na kati ya UK ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa ba service protection et assurance. Tozako pesa assurance vie, life insurance. Eza que soki mutu aza na bomo ite ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir l'enterrement, pena suko tika héritage na bana yo et en même temps so zaki na ndako ozwaka na crédit et ko ko futa ndako na yo. Toza susu na auto bengi living cost. Living cost ezali produit oyo soki mutu abeli azana ndako osala ka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant que zana ndako zo sala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez kuna yo bien au futeraka, on go protéger ndakuna yo, toko futa yo. Toza susu na autre mengi critical illness, assurance maladie. Tango mutu, ozali susu na problème à santé, au beli sérieusement, l'assurance te paye. Toza na ba témoignage de belé muto yo afutami parce que bela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé déranger, maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité zake ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwaki. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela teti na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. La vie nous surprend deux fois. Du jour au lendemain, on nous annonce qu'il y a une pandémie, même pas une épidémie. D'autres disent même qu'il y a une guerre à mener contre cette saloperie qui s'appelle désormais coronavirus. Et il y a même des précautions à prendre face à ça. C'est laver les mains, ne pas serrer les mains, tousser dans son coude. Et enfin, porter les masques désormais. Coronavirus Obama, Coronavirus Obama, Coronavirus Obama, Coronavirus Obama, Coronavirus Obama, Coronavirus Obama, Obama. Tommy Batela, Tommy Batela, Tommy Batela, Tommy Batela, Tommy Batela, Tommy Batela, Mama. Tommy Batela, Tommy Batela, Tommy Batela. Lata nanu maske. Lata nanu maske. Bembe na moto te yo moninga ye bote ya lokalo be moninga ye kobosa na maboko te sokola tango nyonso bana kindi bondimaka te bandundu bondimbelaka ye. Mbote na bino nyonso balande boso na politique esika bozwami lundi malamu pe semaine malamu na bino nyonso bozana Kinshasa, bozana Beni, bozana Aru, bozana Rumangabu, bozana Kanyabayonga, bozana Kamina, bozana Lufutoto, bozana Lufu, bozana un peu partout bozana balande boso na politique, bozana Mikili na poto. Merci na bino pour être botikali fidèle na programme boso na politique za ba oyo balanda kabiso la version télévision TNT ou encore télévision bouquet. Pena ba oyo nyoso bandaka biso na YouTube na biso boso na politique officielle. Merci parce que vous allez ebele bozwa mokano ya kolanda boso na politique tasse de café pour na bino. Merci pour être vous allez ebele lundi à lelo 15 juin
République démocratique du Congo température ezali ndenge température à mokola lelo dossier CNI nani équipe nini koya après équipe ya nanga nani a remplacer Corneille Nanga température à lelo 22 ans depuis que Franc Congolais la première émission et ça émission sur émission à beauté lorsque ba sala mbongo avec émission. Donc, depuis que Mbongo a liboso à Franc Congolais, Salama Lelo, 22 ans, température est en dengue. Est-ce que Mbongo a autant de dengue sengeli? Est-ce que Franc Congolais pèse la République démocratique du Congo, valeur Moussoussou, et pas ya bateau, encore consommation à l'interne à Franc Congolais, et ça, il a dengue, température à Mokola Lelo, pesali, bah, député, bah, au Senga, bah, ça va 22 000, et plutôt, ça va $2 000 à salaire. Bon, on va la salaire, ça va $2 000 à Molimo, déjà, bah, tout chacun. Les conditions même jamais kabunda soutenir qui angwa moneke zali malamu ba député ba koma ko sunga ba koma lokola ba koma ba papa sociaux na ba maman social ba koma ko sunga est-ce qu'il faut ba ça bango $2 000 wala est-ce que les cambouis zali intéressant je crois que bande ko tour ya plateau o le ba ko pesa makanista bango mais aussi sango ya mawe zali te mwana mboka Pierre Lumbi wazali secrétaire général ya parti ya Moïse Katumbi atikaki biso depuis mokola lobby ya kufaki na COVID-19 je crois information sur les ali bongo Pierre Lumbi ye wana boza komona atikaki biso depuis mokola lobby azalaki acteur politique moko munene na campagne en 2018 azalaki directeur ya campagne ya Martin Fayulu mazali pe mutu oyo après lui Etienne Tshisekedi ba proposaki lokola président plutôt président du conseil des sages il y a rassemblement donc il faut que y muta ke na bongo ya sensa oyo lenga ko vana ngoti lelo ata babi consommation ya sensa comme budgétivore sengi ba vandi sango na Pierre Lumbi to kanisi ke molimo na e pe manakimia pa ya nkolo na sina bitumba monene oyo ye abundi précision moko na ngina apporter na tongo lelo Félix oyo kotela nga photo ya mwana mboka Barnabé non na yeza moi pas si mais Barnabé azaki na émission bosso la politique vendredi la semaine passée ndeko Barnabé atelaki ba propos moko oyo ezaki discours toi surtout pour la bana ba mama ebele bande ko basi dans l'ensemble biso bosso la politique après avoir koyoka ba réclamation ya batu to sengi na Barnabé ndeko Barnabé a ko présenter ba excuse na ye soki asali yango te je crois to sengi a ko présenter ba excuse mokola lobby on a préféré to sala ngo publiquement batu nyoso baye bakende ko Barnabé to sengi na ye a ko présenter ba excuse mokola lobby soki asali yango te to ko expliquer bino pe je crois demain to ko expliquer bino mercredi quelle serait la sanction au biso to ko tia pour ndeko Barnabé boso la politique ezali église au milieu du village to pour la valeur surtout la valeur ya femme to ko vanda wana te to supporter discrimination ya genre nyonso donc précision pour la bande ko nyoso bazali ko benga pour les kambande ko Barnabé photo na yangwana alaki awa mokolo ya vendredi ba propos atena que je vais pas revenir sur ça je crois que boyebi yango donc soki lobi akoya ko sala exercice wana et vous en malamu soka salité to expliquer bino ba sanction mokolo ya vendredi merci de Félix pour la précision wana je crois que lundi yango to fungwami la plateau lelo normalement faut en a 3 personnes mais jusque là mi balé ba komi moko na comité n'a comprendre mais c'est le gouverneur tracasserie eux ont barrière le l'homme colo lundi ils allaient pour na nini est-ce que il y a encore une nouvelle loi pour accéder na Gombe ou comment parce que même ba journaliste au ba kota député de Mezaki confiné la délai au pesa 2 semaines le lo bazo boya ba journaliste ba kota barrière ya Willery. D'ailleurs, sur la police, comme fonctionne sur le gangsterisme, mais vous avez un moyen, tu vas avoir la carte, nyonso, bah, nani bat, c'est dans Gombe. Bah, journaliste, c'est la rédaction, bah, vous avez la carte, même, bah, agent, sous, il y a bossé la politique, bah, boyi, bango, bah, kota. Mais c'est général, Sylvano Kasson, mais quand on kota, les cambos, ça m'a barrière à Willery, surtout à Willery, major, moi, il y a la terrible, la nenga, malamute. Et ça, les cambos, ils ont supporté, bah, journaliste, bah, kota, tika, bango, bah, kota, monsieur major, police, ça, la ramobeko, police azali wana pour ko faire exécuter ba loi oyo isalami merci je vois que précision wana bande ko yako ba ko benga mbango manga tika batu ba ko surtout batu boso na politique ba sali wana et ko zambala mingi pesate pour se faire lundi à lelo tozana mwana mboka Diabanza wazali un habitué ndiko Diabanza boni merci na yambanga lisusu l'émission tomi rosolo la makambo yo ba imboka baza komitungisa mana banda peut-être un mot mémoire à Pierre Lumbi. Ouais, merci beaucoup de me donner réellement cette opportunité. Eza Moutunayebi, pour une époque à rassemblement, c'est chaque jour que je le voyais réellement chez le président Félix. Ils étaient là en train de soutenir leur président. Et Koza wa Motoloko Laye ou to cheminer
moi tant moké na virage où il fallait que ça Congo victoire et alternance tous allons ensemble nous sûr que bah regret ils ont réellement partagé même pour la bande de ensemble mon abisso toujours présenter ma condoléance dans la famille. Il y a illustre disparu et de la même manière je profite de l'occasion pour la présenter la famille politique naé bateau bazangi mutamone ne quoi Pierre Lumbi. Merci Ndeko Diabanza, maître Tchétché Ingulu, secrétaire général à parti PDG. Bonjour. Tout ça mbala Ndeko. Pour la première fois participer à la bosso na politique, au la rango na musika, les lots na plateau bosso na politique, impression na yo, est-ce que mission politique na lingala, anti valeur, impression nos amis. Oui, nazo remercier pour na cadre kitoko on peut sibiso lelo, toleka na ndela ya etando muke. Et particulièrement aussi naza ko remercier bino parce que mosala bozo sala eza mosala oyo eza porté partout batebele lelo bazoyi ba réalité belé ya mboka na biso ndenge zo fonctionner zo tambola par rapport à émission na bino même biso parfois tozala ko vani na ndako soko yebi que no émission ande ko Israël ande ko trésor ezoleka parce que il faut ko vana na ndako parce que ezozongisa un peu et pas y a bande ko moi makanisi moko boye parce que batebele bazo ba réalité ya fonctionnement boka na bisote mais au travers de votre mission en tout cas batebele baza ko se ressaisir ba ibakno voilà en tout cas bande ko bazo sala mosala ya kitoko yango nanga kina remercier bino pona yango et cadre za dango kitoko koleka. Merci maître Tchétché. Un mot peut-être en mémoire il y a Pierre Lumbi ou atiki biso depuis mokolalo ndenge ndeko ti koloba sikoyo. Vraiment, nous gardons une pensée pièce. Oui, bien que parti nabiso, ça parti au président Nayango, ils ont des Modeste Mutinga. Ok. Mazala qui ensemble, Bangona de Columbi. Ils ont cheminé ensemble. Donc, parti nabiso, ils ont vraiment affecté la liwa, ya papa nabiso wana. C'était un homme de valeur. Ce qu'on dit cursus naye, on se rend compte que moto oazaki na souci ya mboka na pour quelqu'un na liboso yango tozo profiter occasion na nzela oyo et pesa mliso na tongo na lelo pour na représenter ba condoléances na biso parti na biso PDG parti ya ba démocrate pour la bonne gouvernance te présenter ba condoléances d'abord la famille biologique naye la grande famille de l'opposition et particulièrement Biska Pindeko Azalak papa na biso azaki secrétaire général na parti ya ndeko na biso Moïse Katumbi. En tout cas, ma condoléance les plus attristées. Merci, je crois que Bosso la politique, toute l'équipe, te présenter aussi ma condoléance na famille à Pierre Lumbi, famille biologique, na famille politique naé ensemble pour la République, mais aussi na bande konyoso baeba qui ces messieurs a beaucoup combattu pour que Mboka Nabiso et ça le état des droits ça pratiquement là. Merci pasteur Batou. Belé, baza kolanda biso na ngongo, c'est parti boso na politique to fungola motope. Na rappeler bino que Israël Mutombo sango mokonzi azali na Congo central, précisément na minute azali na Matadi ba na Congo central. Bobe ngaye plus le numéro O ya Vodacom donc 081 355 26 32. Wande bokozwaye akozonga lobby akotelema na Mbanzangungu akotelema na Kisantu akotelema na Kasangulu avant akota na Kinshasa donc je crois que tout fungola déjà. De côté à 22 ans, francs congolais. Est-ce qu'on peut dire que cette monnaie est au pesa, l'économie n'a une autre identité, encore une force, peut-être vers la fin, de part à Mobutu et Zana Kinango. Est-ce qu'on peut dire que francs congolais pèsent vraiment identité et Sengela Kinelo? S'il faut parler de l'identité, Ermbongo et Akaki, et Kokaki Kolamusa, moi lueur d'espoir. Circonstance dans laquelle monnaie yelaki et ça n'a dit que un nouveau régime, un nouveau pouvoir congolais besoin qui mon espoir na lolenge neti makambo kokyo ke liboto mais toutefois monétariste barouye que force à mongo et vendre en économie et économie essentiellement est la production dans un pays où eza lokola ya biso place aux productions et comme nous la lengo to l'élité et ça difficile monnaie et ça la makasi et dans le contexte de notre pays notre économie est essentiellement extravertie
l'essentiel, il y a des recettes na biso, ils ont la douane et impôt. Ceux qui te bendi, libanda. Et réserve de change, c'est essentiel et important pour la stabilité de la monnaie. 22 ans après, ce qu'on t'a lié en haut, autant que dépréciation de la monnaie, c'est ma casse. Autant un nouveau Zaïre, un franc, ils combien pour tout comme aller le place où tout commis. Et j'estime quelque part la dépréciation en monnaie, c'est une interpellation d'ordre commun pour bisonner tout le monde réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour monnaie la biso comme réellement monnaie yamakasi. Mais élément essentiel na carte économie, autre que le monate, ils ont obélé production. Ils ont production qui peut permettre la monnaie biso à la confiance et belé pour la carte mboka na biso toza na économie à deux monnaies. Donc monnaie locale, la monnaie, la devise étrangère. Donc facilement dans la maison, quand on a la monnaie étrangère, on a la tendance toujours, il y a beaucoup de monnaie étrangère que la monnaie locale. Donc c'est important dans le contexte de notre économie. En premier lieu, tous ont dit sa confiance ma kasi la monnaie locale et puis monnaie locale est comme un mongoyo et autant la mingi monnaie étrangère a comme essentiellement monnaie il y a banque. Merci. Je suis sûr que dans le contexte il y a objectif voilà ça va permettre réellement à notre monnaie à jouer place de choix. Merci. Troisième invité la mission de Martin Milolo. Autiko koma de Martin Bonio. Matondi sango mokonzi na tondi botondi na sengi pe mo bolimbisi na yo moko pe na ba téléspectateurs pona makambo na biso o ezo salama na barrière eza interpellation makasi pona gouverneur na biso ya ville ba instruction ezo ko ya mukolo na mukolo ata ozana carte na macaron na ninite bazo bengana lokola nzisi lokola mutumoko o yazana tinate eloko wana to sengi na gouverneur ameka ko kondula lisusu ba instruction na ye et pas na bato batie na ba barrière surtout na barrière oyo ezana avenir na biso ya Wiliri bazo songela yo maître Tchétché. Est-ce que 22 ans après Congolais à perdre confiance dans la monnaie locale? On a plus tendance à garder, à protéger la devise étrangère. Sauf que dans la franc congolais, peut-être, moi je peux me dire, c'est suite à la dépréciation de Yango, des mutations, on va battre la dollar, des francs congolais dépréciation, ça les ou pas, la valeur, est-ce que la dépréciation, le niveau de au-delà de l'économie, de quoi relever, ça plus extraverti, c'est la banque centrale aussi, d'aza qu'on connaît, à acquiser moi, ma faiblesse, permettre à ce que monnaie tire la cause à stabilité, en plus, population a perdre confiance. Donc, c'est rappelé, politique en matière d'apport, ils ont dit à dédollariser l'économie, la biso, aujourd'hui, on peut dire que ça échec, parce qu'il y a qui, mais après, tout le monde en parle sur les cas, il réflexion des années par rapport à Cameroun. Merci. Ndeko pona motuna oyo. Ndangaki na loba ete mbongo mosolo ezali l'un des attributs à souveraineté ya mboka. L'un des attributs à souveraineté ya mboka. Mboka oyo alingi à se sentir qu'effectivement za souverain. On habite na politique kaza souverain indépendant azo dépendre na bato mosusu ou injonction pona kosala loko songolo pakala. Mbongo ezali l'un des instruments importants pona mboka, pona bituka. Alors, tango musée à koti, yomoko yebi, soki tozui, bambula ya suka, ya mokonzi, mobutu, ndenge zalaki ozotambola, na basaki, akafumba, ezalaki lika momoko ya pasi. Tozalaki ba victime, ou lika awa ba interpellé yo, tatou boboto liyo. Alors, tango musée a ye, je crois que bato oyo basangisa kiye, bapesa ki idée wana yako bimisa franc congolais. Ezalaki apprécié tango idée wana bimaki parce que il était plus que normal pour que au lieu tambola kanabani wana goto kifumo banini tout ça fallait que nous ozana mbongo boye, c'était important. Mais tango toza kokola
Tous a évolué. Musée a koufi. Bandeko va remplacer. Ba gouvernement a se succéder. En tout cas, on s'est rendu compte que Mbongo et Bandaki ko perdre valeur na yango. Les ont perdu de valeur na yango. Le lot commis na 22e année. L'existence ya monnaie na bisowana. Est-ce que depuis Bakela yango te ko koma na mokolo na lelo? Est-ce que Mbongo wana isa ko continuer ko garder valeur na yango même sur le marché? La valeur marchande na ba implication ya Mbongo wana na économie na biso. Question est négative et réponse est négative. Ndeko to loba awa tout à l'heure là, ils ont pas facteur où ils ont soutenir mon solo. Économie na biso ezali extraverti. Ça dit que ils ont dépendre na libanda. Congo aza ko exporter. Nous importons tout. Azaka kozwa ya batore ya kaka pa na biso. Donc Mbongo na biso ekozala, il faut za na matela pour za ko soutenir Mbongo na biso. Alors il s'est fait que même ba devise parfois ça pose des problèmes. Ils ont posé problème. Donc, pour nous répondre à Motuna Ndeko, avec la dépréciation, ils ont dit que facteur rebelle, makambo rebelle, ils ont ça la keuto le basikoyo, makambo mwana mboka, matata mpoyo, n'enga le baki non, à dédollariser économie la biso, mais après, bandeko balandi, est-ce que il a naki ou il a nakité? Et simba kité. Donc, nangonga auto zo luba awo, Banque centrale, azape na ba difficulté wana. Azana la difficulté pour soutenir le franc congolais. Je crois que vous avez des quand même dans l'Afrique de l'Ouest. Bazalaki dans la France, c'est fa. Les loyaux, par le but que non, bango moko, peuple à moment la France, c'est fa. Néocolonialisme. Voilà. Mais biso bo tozana oya biso moko. Et là qu'on dit tozo kanisa pour que toyeba ko soutenir mbongo oyo ezana valeur na yango. Je crois que ma réflexion de ça les malani noana, mais on s'est dit que par rapport à l'économie d'abisso, production et les alités, bah moi ma kamboza est belé, ozo salate, mbongo nabisso et perdre valeur na yango. Merci maître Tchétché, papa mba na nzemba fa Congolais lobaka mboka soki e baby mosolo na yango ko bebaka elongo. Donc lelo so bozo ba ke mbongo baby. Est-ce que mboka ne bana ko beba liboso po mosolo landa? La répondre te bino mo bien ne pas na bino maître Martin. Lecture nayo par rapport à 22 ans d'existence à franc congolais, dépréciation lango, mais aussi bande de cognos va relever pour moko, on n'a pas de quoi soutenir monnaie na biso. Lecture dans amis. Merci beaucoup Sango Mokonzi. Ya liboso ngai na koloba, nyonso yo bande ko bauti koloba wa, ezo se résumer na eloko moko. Yo kuto uti kolobelango, soki mboke baby, mbongo na yango pe ko beba. En réalité, 22 ans oyo ya dépréciation ya mbongo na biso, ezali en réalité 22 ans ya mauvaise gouvernance ya mbongo. Ce qu'on appelle la mauvaise politique monétaire. Ça veut dire que ceux qui bozali na ekolo oyo ezali ko kamba malamu te. Parce que nyonso ezali nde mayele. Ata soko kie na mikili ya poto, soki wapi, pona mbongo ezwa mutu yo esengeli na yango, esengeli nanu, kokonzama ya mboka ezala malamu, misala esala mandenge esengeli, production ndenge bandeko ba uti koloba, esala mandenge esengeli, tu uti kozalawa na régime oyeleki, eza na ba chantier ebele etikala inachevé. Uti ko beta sete na likambo ndeko batata ponyo. Oyebi ke likambo ya Bukangalonzo, likambo ya bancarisation, likambo ya eza na makambo ebele oyo soki ezala ki mise en œuvre elingaki epesa mbongo na biso mutuya makasi. Kasi ti lelo soko ki ata na secteur ya bamine, soko ki na secteur ata ya agriculture, soko ki na secteur ya ba pêche po likambo wana bato bazolo belango mingi te awa mboka na biso tozo importer Thomson presque la plus poissonnée du monde. D'abord toza na fleuve na biso o iza na mbisi ebele, toza na Moanda, toza na côte na biso, toza na territoire maritime na biso na océan Atlantique, toza pe na lac o iza na poisson koleka ba mboka ebele na kati ya sous-région. Pona nini tozo exploiter ba richesse na biso wana te po tokoka kotekela bandeko mususu, parce que n'oubliez pas avec la SADC toza na marché commun.
elingi koloba ke tokoki kozwa biloko ya mboka na biso toteki na Angola, toteki na Namibie, toteki na Afrique du Sud, ekei bongo soki bozoteka biloko na bino bongo bato ya libando bakolinga kosomba biloko na bino bakozala na posa ya kozala na mbongo na bino wana nde mbongo ekomata. Siko biso tozo produire eloko moko te. Tina litungulu s'il vous plaît oyo biso tozo saelawa ezo uta soki Brésil, soki Chine, soki wapi. Yango wana ndeko na ngai na likambo wana eza nde mauvaise gouvernance ya mboka nde impacté mbongo na biso. Mboka nini oyo tozala na loso ya bumba na kala tokoma ko importer loso omona poza fiera kosomba loso ba Vietnam mboka nini nzembo moko ya Kofi Olomide na kala eso ba bi Éthiopien omona Éthiopien na boulevard foka mamelelo tala Éthiopie tala RDC. Est-ce qu'on peut se dire question na autre na binoso une minute est-ce que la République démocratique du Congo ça pour avancer na suba référence à Tinate Éthiopie kakao zali na kala Éthiopien. Est-ce que, dans ce cas, la limite, il y a franc-congolais, 22 ans après, est-ce que la République démocratique du Congo, ils ont progressé? Parce que nous sommes le roi de la République démocratique du Congo, non seulement il a stagné sur place, mais comme c'est comme ça, là, quelque part, en arrière, d'y avoir une lecture avant de changer, si j'ai une minute juste. Je crois quelque part, médecin, en premier lieu, avant à administrer le traitement, abandonner ça diagnostic. Okay. Soit ça li diagnostic, ou nous sommes ça le coup la traitement, ils ont en vain. Pour nini, mutako ozala na maladie ou eza malaria, yo traité par rapport à l'estomac. Et dans le contexte actuel, le plus important pour nous, c'est le diagnostic. Ceux qui ont sali diagnostic, nazu nanga moto ya UDPST, nazu luzo lo bombi, aza moto ya FCC. Il a dit en son temps, après avoir fait son enquête, que Mboka na biso na komba coulage de recettes, to perdra 15 à 20 milliards. Et lingo lobanini, il y a une mafia organisée au sommet de l'État, au bato bakanisaka que, ceux qui n'ont eu responsabilité d'ordre étatique. Et l'on a liboso fait na sala, na s'enrichir. Où tu mets ta liste ba député, train de vie. Mais hormis cela, train de vie à l'institution, il y a un autre problème qui est en train de nous ronger. Oh, exact que Kabila, en son temps, à Lubaki, Nazangi, 15 personnes à mes côtés, ou 5 personnes. Il y en a deux. Naye, siko, naye, pour répondre réellement à Tina Likambotuni question, na 92, la conférence nationale souveraine, leader, il y a eu des PES, Etienne Tshisekedi, candidat à la primature, la carte conférence, il a dit, programme politique naïe est axé sur le changement de mentalité. Changement de mentalité, pourquoi? Likambo Luzo Lobande à lobby, il faut nécessairement essa anini et si là. Et à l'époque, Luzo qui en a parlé bien après que Tshisekedi Alobaki, Akobanda, Nakobongisa, Baboloko. Et à cause de ça, makasi, na justice. Et je crois, partant de notre diagnostic, nous, l'UDPS, nous avons compris, en premier, il faut au banda, na côté le missa, justice congolaise. 2 années après, Tshisekedi na 92, Tilelo, Totikali na même diagnostic. Et partant de cela, Toyebi que, une minute, nous sommes largement débordés, 30 secondes, kaka. Quand on il faut poser diagnostic, il faut que bah problème ici que ça dit. Nous sommes bêtus à la nona des histoire. C'est le peuple pour la zingata. Est-ce que le vécu quotidien, dans le cas de vécu quotidien, on retrouve le paramètre nyos, même la sécurité dans le cas de vécu quotidien. Est-ce qu'il y a évolution ou pas? C'est ça. Quand tu parles de vécu quotidien, et vécu quotidien, ils ont eu un nani, na patron comme on a un nani, l'État. L'État, m'tazo yé ma place à Kobanila, pour donner sa vécu quotidien. En un mot, il y a avancement. Merci. Mais laisse-moi terminer, 2 secondes. Tu me laisses terminer. Ce qui diagnostique ça a mis très bien pour justice Yamboka et dissuader Niyibi, budget oyo, toko quadriplan et que le roi de 5 à 6 milliards 20 milliards directement le vécu quotidien du Congolais et
touché. Kaka, sans ton produit, mais un combat, il y a coulage de recettes. 2 secondes, on le dit, ce qui, juste salami, budget, on a 11 milliards et comment. Malheureusement, on a 11 milliards, voilà, ce que vous vérifiez, on a que fonctionnement de l'institution, et c'est la plus grande partie. Donc, on a la peuple, sur la telle, le ministère, Moussou, on a que 0,00. Maintenant, j'ai réaction là. La même question. C'est clair. Tant qu'on découvre ça, il faut ça la diagnostic. Je crois que tout parti politique responsable, tant qu'on a un gambo avant qu'on quota na pouvoir, parce que l'objectif il y a parti politique, et ça conquête à pouvoir. Mais tant qu'on a la libanda, il y a une institution. Je crois qu'on a un projet dans la société. On a un projet dans la société, dans le secteur boy. Ce qui, population après singa confiance, singa confiance. Na comme les sika oyo. O biso tozo la biso nyonso. Projet nanga ya société na côté en application. Autrement dit, c'est-à-dire que au sali diagnostic, on sait déjà diagnostic parce que projet de société c'est ça en fait. Au tali o baninga basalaki, o bango bakoy ko salate, o tirer ba leçon. Si ko tango yo koti soki population sali confiance, yango no côté en musique. Yango na outi ko répondre que diagnostic et c'est salimi déjà. Nazu Canabiso par exemple. Dino Balade. Parti des démocrates pour la bonne gouvernance. Ok. Oyoki déjà même bataire. Nous parlons de la bonne gouvernance. Le problème c'est la mauvaise gouvernance sur tout le plan, que ça soit sur le plan économique, politique, juridique et social, voire même sécuritaire. Il y a la bonne gouvernance à tous les niveaux. Ce qui, moi, la crois peut-être à détail, c'est économie. Nous alors dit que non, justice. Ainsi de suite, tout ça, couleur des recettes. La quoi qu'on y savoir que, n'a sali au moins plus de 15 ans, n'a déjà to bundaki, pour la recette, aux là qui consommaient à la source. Quand on a président de la délégation syndicale. Bambon raison que n'a pas possible à battre. Autant vous avez la carte belé la bataille. Notre belé la qui, mais n'a pas la prison. Pourquoi n'a yango? Tout ça la prison 5 ans. Yango na ngina lo basiko problème ya Congo lelo. Mboke zo tambola te pona mauvaise gouvernance. Économie na biso, ils a bien géré te. Mais politique, ils a bien géré te. Les social, ils a bien géré te. Même du point de vue du comme le konanga tout le basiko yo. La preuve. Au moins, il va procéder ça. Merci. Maître Martin, est-ce que le Congo avance? Dans ce cas, il chante à 22 ans, il y a franc congolais. Ndeko sango mokonzo yebi tango toye awa toye pona koloba bosolo. Na émission oyo il faut koloba makambo ndenge ezali. Kasi awa to tune loba ndenge ezali. Ko rappeler ka le baga ndenge ezali. Soki na esika tozali na yo awa oyoki mutu ayebisi yo ke Congo est avancé, c'est que avivaka na Congo te. À l'extraterrestre. Pour ceux qui vivaka na Congo, il faudra que oyeba ke liboso congolais abanda kolia poisson mobimba ye moko. Awa kende na wenze nyonso na ba wenze na biso nyonso awa na Kisasa. Okuta Thomson oyo babanda ochela biso liboso misa to 200 francs et komi bazo kata. Elingi koloba ke pasi leki. Pasi wana ewuti wapi? Ewuti na batoyo bazo kamba biso na bandeko oyo bazo mibenga ba opposant oyo bazo constituer ce qu'on appelle la classe politique. Classe politique na biso ezongisi biso na makasi na sima. Soki oyo lobi azalaki oloba o soki nga na komi kuna soki na sali boye makambo nyonso ekobonga. Akomi pe wana eloko moko ebongi te. Ndeko oyo na uti koyoka wa azo contredire ndeko na ye ya IDPS parce que IDPS na aza na pouvoir. Non. Pona biso na mboko oyo ozala na FCC konza soki 18 ans. Eloko moko te. Ozala na lamuka batu nyonso ya lamuka ata moko te. Oyo atikala kosala na mboko oyo azate. Bango nyonso basala eloko moko tomoni ezate. Katumbi
Mozito Mukulutu Nangai Fayulu nani soko ke Jean-Pierre Mbemba bango nyonso basala eloko ya malonga tomoni ezate yango pe touti kozwa preuve na IDPS azana bokonzi mais oyo tozomona ezande oyo alongwa kuna vice-président oyo azoka population azo sentir penza changement peuple d'abord toyebite soki eza lisusu na mitu ya bato. Merci Ndeko Martin. Tobe la régie totala ma propos ya Albert Kankenza wazali évêque général honoraire ya RSC Église du Réveil au Congo autour ya question ya CENI. Après tozonga to iba nani ou encore équipe ni remplacer équipe ya nanga. Est-ce que moi na mboka Kombole Susunani, est-ce que Roland Malonda ou encore Cyril et Betoko na bango mibale on verra qui gagnera. Cyril et Betoko azana soutien à ECC na Église catholique. On peut savoir dans briefing Roland Malonda azali actuel secrétaire exécutif ya CENI équipe ya nanga. Mais azana soutien à Église des Réveils pe ya bandeko mususu ba kimbangiste banani. Nani ko gagner? Est-ce que CENI esenga ba remplacer Batou to ko bouger dans le système avant de remplacer Batou? C'est parti de la régie bon tozonga. Il est important de rappeler que tous nos pères qui ont participé au processus de désignation de représentants des confessions religieuses à la tête de la CENI jouissent d'une grande crédibilité morale et éthique. En rappelant cela, nous tenons à préciser que notre démarche n'a pas pour objet de jeter l'anathème sur ce qui a été opéré comme choix, mais plutôt de convier tous les acteurs à la prise de conscience sur la nécessité d'un large consensus sur cet enjeu majeur que représente la restructuration de la CENI et plus particulièrement de son président. Après 3 cycles électoraux, les Congolais, devenus aussi matures que lucides, ne pardonneront plus aux confessions religieuses une quelconque complaisance ou un traître laxisme dans la désignation du président de la CENI. Aussi ai-je estimé qu'il est de ma responsabilité pastorale de proposer une médiation interconfessionnelle dans le but de reprendre le processus de désignation de notre représentant à la tête de la CENI sur base des critères de crédibilité, d'impartialité, de moralité et de consensus. En le faisant, Dieu dont nous sommes tous serviteurs sera honoré et les Congolais, dont nous sommes les pasteurs, seront épargnés des conflits latents qu'un choix non consensuel ne manquera de susciter. Demain, il sera tard. C'est maintenant que nous devons placer la paix des Congolais au centre de l'agir politique. Merci, précieux Mouyoko, merci d'abandonner Nyonso bazana ngambo ya technique. Est-ce que CENI même avec Albert Kankenza lobi senge zonge la ka basali la nzambe? Est-ce que peuple a kolimbisa lisusu basali la nzambe? Ya liboso malumal musali la nzambe pe a son âme. Ya mibale ngoyi mulunda musali la nzambe. Malumo la zongi nzamba bengi nanga yebo nanga nde église na ezaka mwa mukena ba doute c'est ka paté la recherche nan to monate mais ba na msusu baleki église da bango yebani tena banande ko Martin. Est-ce qu'il faut remplacer simplement l'équipe nanga ou bien il faut reformuler, changer le système avant remplacement? Merci beaucoup Sango Mokonzi. Ya liboso, il faut pas kotia chari devant le bœuf. Il faut robandane ebandeli. Ebandeli za wapi ebandeli? Ebandeli ezali nanu mibeko ezo kamba CENI. Awa toti kolanda bandeko ya ba confession religieuse nani passer Kankenza azolo bawa makambo ya ko réclamer que ezande bango il faut ba pesa mutu ko inaboy. Mais nanu natikala komona te esika oyo ekomama na loi organique oyo ezo kamba CENI que président ya CENI il faut auta na ba confession religieuse.
balobi société civile eza monene yango biso to lobby boy il faut nanu kosala ba réforme wana il faut kotala nanu composition ya seni wana ya bureau est-ce que bakota oyo bapesa majorité opposition société civile est-ce que tamboli ou bien est-ce que y a moyen ya kobanda ba réflexion ya kotia bato oyo baza réellement indépendant oyo baza na ba influence politique te oyo baza recruté par exemple sur base ya concours moko boye au lieu ya kokota na makambo ya ba subjectivité oyo na simande to kokanisa likambo ya kotia batu na isika wana yo soki makambo wana esalemi nanu te to kozonga lisusu et puis autre chose est-ce que soki il faut kozongisa bato na isika wana oya ndeko nanga na équipe na ye oyo epesi biso élection oyo bato bakomi olela soki pona élection présidentielle vérité ya ine ezalaki respecté mais oyo tozomona na parlement na ba parlement provinciaux makambo nyonso oyo elakisi ke ndeko nanga penza asabotaki biso asabotaki peuple. Ça veut dire que équipe wana nyonso il faut elongwa tolengi ni nanga bis ni nanga plus ni nanga moins te il faut nanga na batu na ye donc pour la yo bango nyonso balongwa basala réforme ya système électoral la biso na simande il faut kocha batoyo bazo choquer pour la onde comme après il faut nous réformer un système voilà avant et qu'on remplacer bateau de ko diabanza est-ce que vous partagez même avis que réforme avant remplacement d'un individu parce que évoquer que ce vous remplacer d'un individu pour changer et l'autre côté pour continuer dans le même système pour partager avis pédalage na me ko ba 2 mois makambo de à 2 minutes s'il vous plaît pesa biso pe na 2 minutes on dirait mission aux aïlengi na 2 minutes na yo papa na yé alobi objectif à parti politique objectif il y a parti politique en premier les applications projet de société conquête à pouvoir est le moyen qui te permet réellement d'appliquer ton projet de société et biso UDPS on a un projet de société et la CPI non aux autres c'est dans la makamuso objectif appartient à bosser dans l'application à projet de société tout ça s'il vous plaît on va dire partir de la 10e rue. Ceux qui ont besoin de pouvoir te prendre ce que vous compliquez. Le moyen qui te permet d'appliquer ton projet de société est la conquête à pouvoir. Sans conquête à pouvoir, on peut appliquer. Conquête à pouvoir est cause à la objectif ultime. Sur le commissaire objectif ultime, on reçoit le pouvoir pour le pouvoir. Pour le pouvoir, il faut y avoir le pouvoir pour appliquer le projet de société dans la donc. Pouvoir est commis pour le moyen qui te permet de transformer la société. Donc, objectif non principal, idéal, est un projet de société. Et na sepeli ne lo mo abimisi na suka. Na combat parti na bango, bonne gouvernance. Et c'est ce que j'ai dit par rapport à Makambo. Bonne gouvernance, et ont eu un diagnostic au UDPS c'est ça là. Et diagnostic, on est là qui s'habille sur les éléments essentiels. Il faut réellement application des textes de la République. Et comme a dit Nabi soit chaque jour. Aussi longtemps qu'on est comme un mot quand la République des textes T, moi qui vous en a difficulté. Pour battre de ça là, selon leurs humeurs et leurs intérêts individuels, et ça banditérisme. Et pour tout le monde, ça banditérisme, il faut nécessairement en premier lieu Congo et comme un mot quand la République des textes, oh, mis sur ton résumé, état de droit. Dossier C. Et partant de cet élément, j'estime quelque part que la combat bonne gouvernance, il faut pas comprendre que nous commençons par là pour réellement bonne gouvernance et comme méthode de gestion. Quand on a la lisolo, il y a Seni. La raison la kaka na moboko alikambo. Donc on a la Seni, on a par rapport à ce qui est en train de se faire avec les confessions religieuses. Il y a des journaux, il y a des informations au Loba, il y a des personnes qui paient à voter. Il y a des gens qui le disent. Nous comprenons quelque part, mais gestion et salami na cycle électoral, il y a Liboso, et ça lié na contexte politique. Quel était le contexte politique? Et ça dit contexte politique, il y a confiscation du pouvoir. Et nous avons mené combat depuis 1982. Pour Mboka et le Wanamaboko, il y a individu.
et comme Mboka Yamibeko. Et dans le contexte actuel, comme chez nous à l'UDPS par rapport à notre diagnostic, nous comprenons que le poisson commence à pourrir par la tête. Na contexte oyo, Mouto Azuki Bokondi, impulsion à la République, et ça impulsion, il y a confiscation, mais ça impulsion, il y a respect de texte. Dilemme oyo. Entre d'un côté Église des Réveils, de l'autre côté Église catholique ou SCC, et ça quelque chose de nouveauté. Et ça là déjà. Oh yozo beta, il y a Mouto Azu pouvoir même sous Kabila. Et moi j'ai comme ça dans la dilemme on se rappellera avant Nangabima. Tout le monde a des débats voilà, même la carte Église des Réveils dilemme on les a qui tous voilà donc ça je pas cicater. C'est pourquoi nous on pose la question. Est-ce qu'il faut changer l'équipe Nanga, changer de personnes ou il faut réformer les systèmes avant qu'on la remplacer? Il y a un autre qui a raté la silice. Non, quand je parle du contexte, la seule chose qui est contexte, c'est qu'il y a la solution. Malumalu a été contesté. Malumalu a été contesté. Après son choix, il a été contesté et par l'Église catholique et par des confessions religieuses. Oyena Nanga, Oyena Wununda, il a été contesté de même. Oyena Malumalu, c'est la même chose. Quand les gens sont en train de s'unir, Pobapona et Lokomoko Songolo, s'il y a intérêt, au nom de l'ego, mais eloko ko permettre biso seni et pesa musala na bolenge sengeleli eza le contexte socio-politique. Il faut en premier injonction politique na seni ezalate eza élément essentiel. Injonction politique na seni ezalate totika réellement seni indépendante nenge tozo la justice ezala indépendante. Quand la justice est indépendante aza on se saisir na ba dossier il dit droit soki seni kozala indépendante sans injonction ya politique sois certain seni akobeta masolo ya élection passée. Le problème qui s'est posé réellement par rapport aux élections passées ezanini. La loi nous disait essentiellement, il faut voir, il y a urne. C'est ce qui a été dit. Vous comprenez? Et dans ce débat, Tokabwani, et partant de cet élément Tokabwani, moi j'estime quelque part, l'UDPS qui n'a jamais pris part dans l'organisation des élections passées, on n'a aucune responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Et nous estimons quelque part, qui partie prenante de l'organisation. On a remporté les élections. Les rapporteurs à la fois passée, le rapporteur qui papa on comment le son Pierre Kalamba. Nous avons demandé comme le MLC. S'il vous plaît. Nous avons demandé comme le MLC pour remplacer Kalamba. Qui fait de non recevoir. S'il vous plaît. Nous avons demandé de remplacer. On dit que l'IDPS n'a jamais été partie prenante de l'organisation et l'élection. Mais on a rappelé que Ndeko Kalamba, Jean-Pierre Kalamba, rapporteur à Séni, Azalaki, délégué à IDPS, la compte y a Séni. S'il vous plaît. Après, vous avez demandé de remplacer même la personne, la structure qui a envoyé Kalamba, c'était l'IDPS. Quand nous avons compris que Kalamba ne travaillait plus pour l'intérêt à l'injonction, on a compris qu'il fallait nécessairement qu'il soit remplacé pour Ezala. Moto a travaillé pour le peuple sous regard de l'UDPS. Et Kalamba avait réellement quitté tout ce qui était essentiel par rapport à l'UDPS dans la FCC. Et c'est pour cela que nous avons demandé son remplacement. Merci. MLC, à ce qui gagne de cause, Bissot soit quitté. Merci. Parce que l'archive, il y a Séni, au moins, là, que mon candidat, il est passé au Tinda, donc ça, c'est un fait, ça, historique, moi, il faut changer en Maître, Tchétché, lecture dans le Séni, est-ce qu'il faut commencer, Ndeko Diabanza par lobby, il faut commencer par, Kolongola, la carte, il y a Séni, les injonctions politiques. Est-ce que c'est facile à faire avec, image de la République démocratique du Congo, politique, à la même mise dans ma campagne. Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que si on continue à débat, la 2020, on peut espérer la belle élection crédible et transparente surtout? Merci Ndeko Trésor. Nalingaki, on peut s'engager juste une minute aux alamingité. Vas-y. On a ramassé le comment de Kalbak et puis dans des contrôles basiko. Parce que ça débat. Ok. De quartier Bisso, n'a pas de quoi IDPS, n'a pas de quoi FCC, n'a marmite moko. Ndenga to le baon yoka kiango, alobi ke
na biso na bango na bandeko na FCC c'est la même chose, la même situation. Tu comprends ça leçon te habiter de côté biso na auto gérer mboko yote tozo bunda auto gérer bon mboko. C'est comme ça que toza na vision ya société na biso oyo toza ko linga to pesa yango et pas ya population ceux qui a accepté yango après sur ma koki to ba ko gérer. Et puis na projet à société na biso mo tozo va beaucoup plus sur la gouvernance et sur tous les plans. Donc ce point de vue là côté abiso ensemble était de quand le bas et là comme wa par rapport à projet de société et précédé conquête à pouvoir. Bon, ça dépend n'a pas l'autre que se situer. Je crois que parti nyofo avant qu'il y a comme na ici quand on a besoin de tout aux la yango azana vision politique na ye. Vision politique wana aza pour matérialiser na auto bengi projet de société. Une fois au pouvoir, vous n'aurez pas de difficultés parce que c'est ces projets-là que tu vas présenter et puis il y a population. Soit que la population adhéré à moi, après sur vos comptes. Donc, de ce point de vue-là, le bakeno, projet de société, mais cadre ni yo ko zoapo que nous présenter projet de société na yo et ko simbate. Voilà. Alors, ça c'est voilà. Pour la posonga na mutuna na ya seni. Ndeko. Question on a isa très capitale. Oyebi que depuis l'élection il y a 2006, il y a 2011, il y a 2018, ndeko makile sopana na mboko. Oza Congolais, au vandi awa na kati ya Kinshasa. Et soki osali réunion ya ba ilema wana nyonso tu wana, ba conséquences dramatiques. Oh là là, tous autres déplorer, notamment ba perte en vie humaine. C'est parce que les élections soit ont été mal organisées, soit ba injonction denga lo baki wana politique et pesa mlaki mingi. Na pesa mwa kamoko da quelques secondes. Ngai nazalaki témoin ya candidat moko na élection intérieure. Oyebi que dépouillement non facilité. Tobali toka koto na Kinshasa ba proclamer ba résultat. Babi ono batinda ki ba élection biso dozana ba PV awa. Bato basengela ki ba bima ba yeko proclamer bato mosusu. Oyo kutu ba komisa ki ata même ça yeko kakite. Non surtout on les a désordre. C'est la raison pour laquelle par rapport à votre question il faut tout banana restructuration. Il faut il y a CENI. Il faut revoir des fonds en comble. Oh non, surtout, mais ça corriger CENI aujourd'hui. Parce qu'il y a un problème très sérieux. Il y a une crise par rapport à la gestion et institution. Il faut tout restructurer Yango. C'est important ce que nous sommes en train de dire. Parce que ceux qui ont quelqu'un dans le format Wana, animateur ou Bakoya, ceux qui vont choisir Bango, je sais pas moi comment là, bon, même Bango, Baye Kaka, Kokuta Makambo, Oyo Nzungu Wana des Ali. Papa, toujours risqué, tout vivre ou tout revivre. Situation en 2006, 2011, 2018. C'est la raison pour laquelle nous disons ceci. Il faut premièrement qu'on restructure la CENI. Quand on va restructurer la CENI, on va de façon globale. Il y en a de même mais pour l'animateur na yango. On tout poser une question de moko wana ancien wana ya le secrétaire général il y a exécutif. Mais est-ce que Malobi on ne change pas l'équipe qui gagne? Est-ce que la CENI a gagné? Est-ce que CENI a offrir l'élection selon les standards de Zomona na Bamboka Mosusu? La CENI a échoué lamentablement. C'est la raison pour laquelle Tozo le battant, Tozo le restructuration, et ça va démarche wana mibale. Et sur le plan, il y a des textes wana, et de deux, même du point de vue animateur. Donc il faut qu'on revoie des fonds en comble de l'Okwa parce qu'il pose problème à peuple congolais et qu'aujourd'hui, ce qui est une élection apaisée, démocratique, libre et transparence, il faut que la démarche wana est tambola. Merci. Ce qui est en côté, je crois que le peuple congolais continue à côté qu'on vit une situation malheureuse ou on vit par le passé. Merci maître. Est-ce que c'est ça le rôle à combi mobula banzela bosawa kingasa nyasuka mais combi wana ga yangwana bashaza ga chauffeur so balbio roulement de baby mukolo kombi azi chauffeur mususu chaba na yozo la nga sumbongo te seneza ndengwana te. Est-ce que c'est que notre côté combi wana na garage
ça l'entretien ko bongisa ok na même na contrôle technique ko vérifier est-ce que combien ça kana makanisa ko poussa so ipona nga makamba sine na ba bomango toluka to valide administration mboka organisation élection qui na ministère intérieur ndenge za kabisika mususu mutu moko za la yanke kuna poti lelo 100 millions de dollars américains batuna kananga na équipe na besoin to yeba te solution na ko Félix Tshisekedi atana o wana ko fouiller 100 millions wana penza eza mbongo wa contribuable congolais seigneur bisala biso manene entrepôt moko zigara awa na Gombe explication ti le to monate bon on les a je vois que avant équipe aussi ça ba auditer bango to ba un peu gestion ya mbongo wana sala mangi ndenge nini donc na régie to tour à tour des éléments Israël mutombo na Matadi moi quelques tambola na ko so na bande ko ambiance ya ville Matadi mais c'est juste ko zoa élément moko ministère de l'urbanisme et travaux publics a ko la servitude moko na quartier Machunza je crois na Machunza CPA na commune ya Mongafula tous les deux éléments là bon tozonga totika na dossier moko ka totika nango Assemblée nationale demande à juillet à 2000 dossier remplacement Jean-Marc Aboun c'est parti na régie. Mbote na bino balandi ya bosolo na politique officielle boyebi ke misa elingala eleki misa e français na bato belé na pesi bino mbote esika bozali kolanda biso à travers le monde. Je pense que depuis vendredi ndenge na lakaki na bana ya Congo central ke na ozala awa na Matadi effectivement na komaki ya uta vendredi na pokwa nde na komaki awa na limwe kaka ndenge tolobaki tokomeka kolimwa na ndenge kaka limwe na eko bima peur pour la musala Congo central eza ko vivre na moi problème, ça fait un bon bout de temps. Moi, Bokabouani Zali, gouverneur ya ville à Toumatubouana, Yende Azali, Mokonzi à province, pardon, pour relever la ville telle au Kinshasa, la gouverneur de province à Toumatubouana. Alors, de l'autre côté, président de l'Assemblée provinciale des Alines de Komatoussila. Mais en croire, va dire aux populations en Zanango, ils ont le bazako yokanate. Ngai moko na Kinshasa na mbaki ndeko papi matezola za député national na mbaki pe bandeko mususu ya ngambo mususu mwa boyokani ezali te ba défi ezali ebele pona province ya Congo central eza kotambola te je me suis décidé le col patriote pona ko contribuer na développement ya mboka en tant que journaliste d'investigation et c'est que ça ka ko vanda te pourquoi pas arriver sur place pour m'imprégner de la situation na kominga imoko pona ko kendete na charge ya mutu pona ko sala musala librement bomo mesa komi awa tozali na pont maréchal dans la pont maréchal pona ko tali sabi effectivement na zana Matadi ndenge boza ko mona TV za radio te ba dossier to yekoluka koyeba eza ba dossier nini dossier ya liboso ezali dossier ya péage selon bato ebele péage ekotsaka mbongo mais za ko mona na tembongo wana sike ezali kokende likambo ya stade Lumumba bato ebele balobi makambo ya stade Lumumba eza problème ezo poser problème pamba te ndeko mbadu ya kufa molimo nezo pe mana kimia ye abande kotonga stade wana metango ya kufi stade wana eza kosila te na ngambo ya bande kwa Toumatubouana zali gouverneur pona bango esengelaki bazongela bisala wana bazui na partenaire ko ya kosalisa bango na 9 millions de dollars basine déjà ba protocole d'accord mais ali bloqué na niveau ya assemblée provinciale pour assemblée provinciale il me semble que ndeko Toumatubouana azwaki il semblerait qu'azwaki 3 millions de dollars na niveau ya Robank mais tisikoyo bongo wana za ko justifier te asali nango nini moi ba question ça moi ebele ya ngomoni en outre makambo pe ya otolo rapport ya non profonde ya banana esekeli pe kolobela yango makambo ya rétrocession ya 10% côté ya makambo etali perenco taxe pétrolière tisiko bongo na pe bango baza kozwa ngote moi makambo za ebele makambo banzela makambo mort Matadi zangi mort baza na mort moko eza na capacité au moins ya 50 ou 30 personnes ndenge baza koloba solo ezali na mort wana moya ko buba bimbezali te po bato pe bazo sala wana babi que condition ko baza kosala musala moya ko batela bakor malamu ezali te tokuti mort moko pe privé ezali awa moto moko atongaka mais azala ba problème grave bo landango parce que eza parmi ba dossiers to évoquer awa TV za radio te Israël Botomo chef de poste officier de permanence journaliste d'investigation Matadi yambi biso batebele na yebaki teke na Matadi balingi biso désormais nazomona il faut na ko malanga mu Congo na lukata la zalata muyombe na ko matambe singombe na lukata monianga donc tozali pour le compte ya travail précieux moyo commercial Trésor Kalafa et merci également à toute la grande équipe baza au travail ba na biso batikali kuna na ba collaborateurs. Ça y est, il y a plus de ça qui est bloqué sur la commune fleuve au quartier Machungu, c'est payant Mouzaba, c'est
route qui a été bloquée depuis 2013. C'est le samedi dernier que le ministère de l'Urbanisme et des Travaux publics a exécuté cette réquisition traînée depuis belle lurette. La population de cette pointe, la capitale, remercie les autorités compétentes de les avoir rétablis dans leurs droits. Et aujourd'hui, je pense que l'État congolais, sous le régime actuel, va réhabiliter les clients na biso pour na kofungola nzela oyo. Awe ezalaka déjà nzela na kata bisiko. Et oyebi un état de droit, ce n'est pas la loi du plus fort. Un état de droit, c'est l'état où la loi s'impose à tout le monde. C'est-à-dire, motomon kote azali kolo ya mibeko. Biso, tokendaki, na ba procédure judiciaire, to saisi par parquet, et parquet asali réquisition. Toye awa kobuka mir tambate, bisote, c'est le parquet a instruit urbanisme. Pour urbanisme, motoye di nzele zalaka awa. Ndenge tozalaki awa, toye ko comprendre que non bakangi yango pour dire que non obanda kuna côté ya usine tiko koma na fleuve eza ya CPA. Or c'était faux. Ezali ke côté ya C ezali ya Muzaba, ezali ya Bumba, ezali ya Famikuka. Donc nde toza boye e kaboli na katikati. CPA aza mupanzo yo, Bumba na banani nyonso to bata carrière baza koto. Batu même na trêve na yebi ke batu musu apika ba très attention parce que banda kuna bango ezalaki ba quelque part ba ça déjà basombaka ba coutume ba yakana ba somba ba mabele na bango ba bandi kotonga to moni batu bazo kima bazo sauter ba mur et balanda ka bango batika blo na bango nyonso camion ekoteki babanga awa ezalaka bloqué ba zelo ba mabanga ekangama ba kayas papa moko kutu famille moko ezali kolo awa ba sauter mur nde ba ko comprendre que non koto pe biloko pe ezali ba somba pe ba vanda na kati ni ba je ko bande kota 35 ans pona mundele soka loko eza mundele ndeni to ko kabona boye te pesa banzete na yesu banzete zo mona na clôture izini na ya mwana awe mona deja na katikati oboni ale mona na katikati nzela ya ngoyi boni boy babone tena mwana kutana nadhani na hebi tena na wiko ndo po na pesi kama na mkonza mboka po papa Joseph Kabila lwai na biso ngana okenge na ngabo yeba droit etika mboka na sima na ngabo kanisa po na droit o ya tikaki na justice solo fait sala papa mokonza mboka pe aye asala li justice nde motana tena na mundele pasa fukeli banzite. Merci précieux Mouyoko, merci na Bino Nyonso, merci na DJ Rissel, merci na Beni Binda, bon anniversaire na yo Beni Binda de la part ya Guéric Panda. Beni Binda, bon anniversaire Nzambe apambola yo, apesa yo mingi surtout oyo motema na yo za nango posa. Totika na quelques minutes kaka dossier Assemblée nationale, mais ngala zo ka pasi. Dans lettre, on a monaki premier ministre à Komelaki, je crois ministre à finance, pour traiter les Cambouans avec urgence, dossier Assemblée nationale. Quand on a dit que Mobangé, a comme un bengi na souci à Bakoko. Premier ministre tout bien à EPP. Mais on dirait que boss na souci à Bakoko. Surtout la majeure partie de la population, tout le monde a plus budget. Mais premier ministre, n'a pas occupé les Cambouans, n'a pas boss na Bakoko. On a dit Koko nyo à sacrifier à Rabana qui par Bakoko. Mais PP ilunga, t'as la passe à la population. Bah député avec ça va sur 2000. Maître Martin Tobandanayo, dans sa commentaire mingte, demande à ma député, il y a ajout, il y a 2000 wana. Ou vous suivez en gondeng. Na moni wa délit c'est ça ngamuta. Na moni pena Patrick Mouyaya. Alobi non non, ala contre les Cambouana. Na ngongo c'est to serrer la ceinture. Na moni pe délit c'est ça nga. Déjà la démarche na ya kala bravo, alobi que ba réduire un peu très de vie à ba institution mais à ba député aussi. Réaction. Merci beaucoup, mais nalinga nazonga muke na likambo seni parce que na moni ki obeta ki c'était na eloko moko boye, o eza mutwe il faut pas ele kabiso kaka boye. Seni na Corneille Nanga, il faut ba justifier mbongo oyo bazwaki pour la élection. Jusque là to yebi eloko moko te oyo mbongo wana isalaki. Mbongo ya ba machine à voter, mbongo ya décaissement parce que bato ebele bazoye baté. Seni ezalaki na plan ya décaissement depuis 2012. Tant que tu as une élection, il y a 2011, et ça qui n'a plan de décaissement, dans le gouvernement jusqu'à 2016.
mbongo wana toyebi esika ekenda te sene ye kozwa lisusu mbongo mususu après ba dialogue o ya nini ya kodio na dialogue ya senko bamongo nyonso wana ekenda na seni audit sérieux et ça la noté et puis rapport wana ti lelo na assemblée nationale a rapport ya seni oyo ya ba élection eleka ti lelo nanu elobamite yango il faut nanu babeta sete na likambo wana tosengi na président de la République tosengi na justice mbongo yango wana ba congolais bazonyo kwama il faut kolandela mbongo wana batoyo bazwaki yango bazongisa sikoyo na likambo etali ajout ya $2000 webi ke eza mawa eza pasi yango ndeko oya otolo bakena tie bango na liboke moko c'est la vérité est-ce que oyoki na likambo wana ya $2000 bato ya nini ya lamuka babimi basali déclaration ke biso lamuka so toboyi $2000 wana ou bien batu ya cash batu ya IDPS balobi ke non biso le peuple d'abord sangoya qui et puis pe Délice Sanga message na eza flou eza clarté Délice Sanga Patrick Mouya balobi te ke biso ngai ndenge na za boye na s'opposer na litanga tweet na bango eza flou likambo wana eza kolakisa preuve ya motema mabe ya classe politique na biso parce que parlement eza na ba député ya FCC eza na député ya cash eza na député ya Amuka eza na député ya ba mususu ba baati oyo baza soki ba troisième voie soki ndenge bango nyonso baza wana muto ata moko te alobi te ke likambo ya $2000 wana biso toboya pendant que toza na période ya crise économique euti na crise ya Covid peuple aso souffrir na ndenge moko ya kosakana te mbongo mususu oyo ezwami soki na programme ya 100 jours soki ndenge nini nanu ezwami te gouvernement akozwa mbongo wana wapi tutu koloba na au début ke pays eza à l'arrêt eloko moko tozo produire exact yango kutu dollar emati siko $2000 wana ekuta wapi yango tosengi na gouvernement azongisa réponse ya non recevoir na parlement et puis eza kutu occasion ya malamu parce que biso tomoni ke batoyo baza kuna na parlement oyo baza na assemblée nationale baza na souci ya peuple te pour ceux qui baza na souci ya peuple balinga kutu ata kozela balingi kutu kotia likambo wana na mutu ya discours ya chef de l'état oyo asalaki ke il fallait revoir rémunération mais il faut voir le contexte ata yo moko ndeko na ngai kutu taxe bazo futa te eloko moko eza te lelo bato bazo souffrir gouvernement ye moko kutu bato akozo kofuta te ba mama ya 5 oyo ba kotizaka na nini ti lelo mbongo na bango ya cotisation oyo ya retraite bazo kofuta mate parce que mbongo eza te okende kozwa $2000 na mutu ya chaque député fois 500 ekozala combien et puis ce que ozui obakisina oyo mususu ya fonctionnement ezala combien na moni na makambo oyo c'est que Jean-Marc Kabunda azana na raison mais il pas soutenir yango Jean-Marc Kabunda soutenir Jean-Marc Kabunda s'il vous plaît il parole yoka ba le bareza pesa la ba député ba koma lokola ba acteurs sociaux basunga peuple bakundaka bato basala kasoki nini so ba accès bango mo loko za na ko sango ngana lobi boye Jean-Marc Kabunda azana raison na ndenge nini na ndenge ya makambo ya revelaki ya ba 7 millions wana contradiction et mana nute et puis na oyo ezo kembe motu na moko wana 7 millions wana na nemoko e ko salema congrès ko salema une fois ou deux fois sikoyo so ba accès bango 2000 ochango multiplié par 5 ça préfère ça la réponse 2000 multiplié par 5 ça base en chaque mois au moins que 2000 multiplié par 5 c'est le 7 au mona que non c'est que il faut population batu nyonso oyo basalaka na ba ministère na ba nyonso wana mususu wana il faut bango bavanda na banda kubatikela kaka député parce que ye il faut akoma acteur social to yebite ki acteur social ango ekoma wapi parce que bakoma ba vedette ekomi lelo boye o bimi il faut ne batala boye na boye likambo wana eza soni tozo senga na mama Janine zongi sa demande na yo wana il n'est jamais tard pour mieux faire ressaisissez-vous bozo pe sa image à mabe ya Assemblée nationale. Merci Ndeko Martin Ndeko Diabanza 2 minutes ceux qui savent tous appellent Ndeko 2 minutes est-ce que likambo yo ba député ba l'accepte sauter motema mabe
C'est pas 16 là, pardon. Par exemple, 500 personnes, mais l'activité de l'Angleterre, tu as besoin de 100 000 à Congo, tu as kanga biso boy. Comme tout le monde, est-ce que ce sont militaires à 5 à jouer à salaire? Au moins, tout le monde, c'est une période où on va serrer ceinture. Recevoir un versement, tu as catch, bah, quitter si on a député, bah, matélé, bon, on a période. Point de vue. Servir et non se servir. Et dans le contexte actuel, sur Zongi, tu comprends directement que l'homme politique aligne nini, qu'on sait servir. Net yé mutaza place au bazo zoba décision, yé mutaza ko gérer mbongo ya mboka, il s'est dit quelque part que na makambambo ya mboka nga fona zwa ko leka bato. Et la raison qu'ils sont en train de donner, basala ka musala ebele. Honoré le musala ebele babakisi, le président a dit, na époque il y a discours, il y a état de la nation, que bah comme acteurs sociaux. Est-ce que salaire ou alors bazo baxela bango il y a un caractère obligatoire, il y a ko kabelaka na ba électeur na $1. J'estime que non. Et ça salaire na ye oyeza droit na ye à caractère individuel abandoli mbongo na ye yemoko. La question que je me pose directement, Nazui, rapporteur, il y a Assemblée nationale qui est le professeur Moussaou, mon professeur. Et le professeur Moussaou a lobby que les gens doivent comprendre que et l'Okouane Sengamaki avant que crise à Covid-19 et il y a. Problème n'a pas par rapport à crise à Covid-19 té. Problème n'a pas par rapport il y a salaire calculé sur le plan national. Tant où il y a Zobakisa 2000, soda à Bakisi, combien? Tant où il y a Zobakisa 2000, aussi insignifiant, soit le 2000 multiplié par 500, je crois, et ça, sur 1 million. Mais je me dis. Multiplié par 12, c'est 12 millions. 12 millions. Na soda, au Bakisi, combien? Na enseignant au Bakisi combien? Et Yemoussa ou qui est professeur, na casquette né à professeur, place à ça la carrière, place au fois rassurer réellement salaire naye, et ça wapi? Na unikin. Pour baninga na yo pe basa na unikin, ba comprendre quelque part que biso nyo sous photo ça la politique te, biso to tika na recherche scientifique, pour te former, bato ba ko ça la lobby. Mais qu'est fait réellement le professeur Moussaou? Tant on a l'andier le lot, je me suis dit directement, il est en train de décourager l'enseignement, nenge bango nyo sous basalaka. Aussitôt l'on na unikin, à quel hémicycle, et l'autre commis kota la se servir. Et na combat pour se servir, Congo ko bakisamate, bazo bengango quitte à Covid-19. Moi, wana baniba bakisa. Tellement confinement tienzala, quitte à Covid-19, il faut y a, attends, ba 50 ans avant, problème na bango, c'est eux. Mais merci. Pourtant, faut te diminuer, train de vie à l'institution pour l'État à respirer. Merci, maître Tchéché, Tosukisa, yo, les makambo yo salma. Ngana mo ndeba député balinga bisote. Et là, ko na bana ko koma wande yango wana. Ya liboso ndeko trésor ezali scandale. Qui ne dit pas son nom. Eza scandale. Au monde qui bato o biso to pesi bango mandat. Boka na ko représenter biso, pona ko défendre ba intérêt na biso, bato wana batune kazaka, bakomi ba ennemi na biso. Scandale. De deux, ils ont manque d'amour, bolingo ezate. De trois, na contexte oyo tozali awa, ya pandémie oyo. Bandeko wana parce que na tangi na ni ba information na tongo bandeko wana bazo toucher près de $8,000. Plus ba invisible. Mais tozomona que oyo bazo toucher wana bazo mona ngo eza muke. La invisible na caméra ça expliquer biso ngo na audience suka. Expliquer biso donc député ko ça sous na invisible. Ako ça biso te. Voilà ta banda ba invisible comme on a vital caméra. Expliquer biso na invisible zalaka. OK ko. Yango wana ndeko na ngai. Ça dit que oyo bazo toucher, ça dit bango ba comme ba super citoyen. Biso siko ba te biso pemene. Non ndeko na ngai. Et loko wana ekoki ko le kate. Yango tozo senga peuple congolais à terme la bandeko oyo. Biso ne topesa ki bango mandat. Mais tozo mona comportement na bango. Ça crise même une certaine immoralité politique. Au comment na niveau no se comporter de la sorte. Na pandémie tozo traverser awa. Oyo que non bandeko mosusu bazo kufa. Et loko kolia ezate. Mais yo que no se ba $2,000. Non, non, ce n'est pas possible.
Ça, c'est vraiment de l'immoralité politique. Yango tozo senga peuple congolais, il faut attelema. Attelema là. Ce sont des brigands. Oh, qui va avoir député, hein? Député, ils ont se comporter de la sorte. Oyo que nonga na pesi yo mandoka na ko représenter ngai, ok ne ba intérêt na ngai parce que biso moi biso to comme na parlement ezalité. Mais yo comme makuna, ngai moto na pesi yo pouvoir. Yo comme contre na ngai, pas ko bengani. Ndeko trésor na yebisio eloko wana peuple congolais fungula miso et surtout na période où il y a passé. Mais c'est normal. C'est une situation qui ne peut pas passer. Bato bazo produit bambongo, bazo que ne collecter ba recette ba voilà. Basa di 3 mois bazo bambongo te. Mais moi je 2000. Merci. Ba musu bazo que ne podona ka bapongi na de tomona ka bango. Il faut salaire, il y a député et qui t'a mis $, pour que bateau bazo qui n'est pas parlement ba qui n'a pas pour travailler et non pour jouir. Voilà, merci. Il faut tout comme akuna pour tout s'enrichir. Merci beaucoup d'abord à nos propositions ngai. C'est vrai, makambo bele ba loi utaka na parler ba. Maintenant c'est là na ba congolais. So il te ko réunir to luka na ba avocat to ta so to ko pesa ngo forme. Si to ko réunir ata 1 million de signataires. To c'est là c'est que émolument ba député et les $1000 T. Voilà. Comme ça, on permet que dans l'élection prochaine, que dans la liste des candidats députés nationaux comme provinciaux, bah tu vas comme 1000. Net na Kinshasa, beaucoup de députés provinciaux à $450. Depuis bah ça va. Beaucoup de députés provinciaux à $450. Et l'autre mot est malonga exact. Ça veut dire que $450. 2023, bah candidat na Kinshasa bah à 27. Pourquoi tu as posé à 40 mais la 27. On vous a à 450 na musa na na rose à 500. Ça ça n'est copné la parlementaire. Donc ça bilo réseau bon mais on va député ne va venir à l'Assemblée nationale na sugisi na ngai. Comme ça tout la sogi za pour 2000 ou bien contre. Honorable Tony Moba pour ou contre. Bato bala pembene ba. Daniel Saf. Merci la sugisi wana. Merci na Blonyoso. Merci na Blonyoso volanda ki bosso la politique amukola lelo. Merci na équipe technique. Christian Lelo Eleim Tunga Issa Makanzu Kanku Kabasele Aristote Batuma Randy Sekoko Nida Bako. Maître Tchétché, merci. Merci. Maître Martin, merci. Merci Sango. Ndeko Diabanza. Naso le kelo prénom la prochaine fois. Merci na yo. Merci David Bancien pour le beau ça le kumu na Bancien combattant batu nyonso babundela ka biso monsieur le ministre Sylvain Mutombo tala hommage na Bancien combattant nzembo oyo yango to soki na boso na politique ya lelo cadeau spécial na Bancien combattant nyonso pe na bana sa Bancien combattant c'est parti. Bancien combattant ata nga 40 na musala soda 45 na yempe la yo nzembo bata mto bako busadira we bango bien. Soki lokutana ngai. Saluti, saluti, pesa saluti, 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 pesa saluti, toko pesa saluti, namasoda baso, biso, bakongole, toye, kotalisa, makambo, namote mamakasi, nabiso, lelo, Lukamati Sayo. Mais vous Salut tout le monde, moi c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH under Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako la nanga sikoyo o azo vive na kati ya UK ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa ba service protection et assurance. Tozako pesa assurance vie, life insurance. Et ça que soki mutu aza na bomo ite ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir na enterrement pe na suko tika héritage na bana yo et en même temps sozaki na ndako ozwaka na crédit et ko ipe ko futa ndako na yo. Toza susu na auto bengi living cost. Living cost ezali produit oyo soki mutu abeli aza na ndako osalaka plus de 20 heures
yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant que on anda ko zo sala te. Et nous avons aussi building and content. Soko za nanda kuna yo bien au futelaka olingo protéger nda kuna yo toko futa yo. Toza susu na autre mengi critical illness, assurance maladie. Tango mutu ozali susu na problème à santé au beli sérieusement. L'assurance te paye. Toza na ba témoignage belé mutoyo afutami parce qu'abela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé déranger. Maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwa. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela tete na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. La vie nous surprend deux fois. Du jour au lendemain, on nous annonce qu'il y a une pandémie, même pas une épidémie. D'autres disent même qu'il y a une guerre à mener contre cette saloperie qui s'appelle désormais coronavirus. Et il y a même des précautions à prendre face à ça. C'est laver les mains, ne pas serrer les mains, tousser dans son coude. Et enfin, porter les masques désormais. Coronel Obama, Coronel Obama, Coronel Obama, Coronel Obama, Coronel Obama, Coronel Obama, Obama. Tony Batela, 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 Tony Batela. Lata, lata nanu maske, lata, lata nanu maske. Bembe na moto te yo moninga e bote ya lokalo be moninga e kobosa na maboko te kosokola tango nyonso bana kindi bondimaka te bandundu bondimbelanga e